IHP Média, la chaîne qui vous édifie. La grâce que vous avez, vous ne l'avez pas reçue d'un homme. C'est Dieu qui vous l'a donnée. Même si c'est par imposition de main, ça vient de Dieu. Ça se respecte. Vous dépendez de Dieu. C'est-à-dire que votre vie, vos lendemains, là où vous allez, le chemin de votre existence, tout est sous le contrôle du Dieu de votre grâce. C'est pourquoi il faut appeler le Seigneur le Dieu de ma grâce. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Tu as ma bé, oh basaka ma bé ba toi occultisme pour ma bé bisayo baloba kamaluba. Maloba n'est na puissance et c'est pour cela ndenge tolobi était tokota lo sambo to évoquer l'éternel ndenge totanga ki na Jérémie. Évoquer, ça veut dire que réclamer son secours, to réclamer secours dans Zambé par des prières avec des supplications. Et Zali c'est synonyme ya ko ça appelle pas en Zambé. Ça l'appelle pas en Zambé. Tant que ça la prière, nden Zambé atali sakabiso. Yango ete ce qui to kotina parti na biso otolobaki ya bandoto pe oyo tozoto la ba bien fait Zamba zo sala kati na biso pe pourquoi batu bakufi mingi na première vague. Et la deuxième vague, toujours mon abalbazo koufate. Et là, on est nzambe asali tolukato découvrir yango. Yango ndekonanga ete to sakana kanando tuti. Et surtout bisom to fin na Centrafrique. Tolingi ko sakana bandoto. To mona ngango le konone ti ya ko sakana. Mais ba to ba West Africain ba sakana na ndoto te. Mais mabe na ba kena ba ya banganga et pas ba marabout. Or so to zongi na kata Bible, mazise moko to Pharaon ko kai ko limbola ndoto. Mais ce n'est que o to bengi Joseph azaki ne loko nzambe ye mutalimbola kandoto. Na biso ba président mingi ba ebite élection ba ki par bandoto te ba sabotaka po ba kotina ba maison ya mabe. Or ba ebite ezalaka avertissement eza déjà message mobima. Mais ba roi na kala ba banekola ba landela kango jusqu'à présent po na nini royaume ezali eloko moko tikali ya génération pour la famille na bango. Alors yango ndeko na nga soki lelo oyo nga nazali na yebi bitumba na ngai ezali na ndoto. Ndoto ezali na kufa ezali pe na bomoi. Ndoto ya nzambe, ndoto ya diable, ndoto o museza makanisi na yo moko place bandoto eutaka. Alors yango ndeko nanga ete ndoto ebombi makambo ebele na kati. Nga lelo oyo nga na yebi nazali na lota ndoto. Na kati ya ndoto wana nazomona un grand serpent aninga séduire ngai. Première fois. Deuxième jour, le même ndoto, le même sympa munene alinga séduire ngai. Azo ya neta séduire ngai. Soka nga koma peme nanga ndoto katani. Troisième jour, le même serpent ayaki su na ndenge ete ya ko séduire te me akobetanga venin na mutu. Oyebi nyama na nzela soko zo tambola, mbwa soko muni mbwa. Mbwa soka nga take yo, oyeba ke mbwa nga take to mbwa azoya pa na yo azola sa yo gentillesse. Oyeba ke wa nga take ngate. Et c'est ça tant na loti yango et mitungisa ke ngai après 3 jours. Bande konanga basi ya mabala, ba pede, ba mindele, ba kom kolandanga lokola o to bengaka manga ya kotela banziti bazolanda. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Shalom mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Zanga otobengi de korabino simple messager de Dieu le frère Jean. Nazako remercier na bande konyo so bolanda kabiso partout dans le monde pe na bapandi sangonyo so média pe na basal na nzambe pe na ba na nzambe otozo prêcher la parole à toute occasion favorable ou non marquée de difficultés, mais avec Dieu nous ferons des exploits. Yango été vraiment na zako souhaiter bino ba joyeux Pâques. Et nous continuons à rendre grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Yango ete lelo lisusu toye et liboso na bino pona ko pesa ba message o ezali ba révélation o nzambe azali kosala kati na bomo na biso kati na biso ete lelo toye pona koloba ete nzambe o yaza koloba kati na biso pe azako pesa biso pona koya ko pesa bino pona o to bengi ba prophétie ba message pona ko édifier pona ko consoler pona ko exhorter. Première partie à message na biso to ko parler sur deuxième avertissement de Dieu pona oto bengi ba diaspora pe na mokili moma oto bengi na bana nzambe partout dans le monde.
Alors la deuxième partie, tu peux parler que nous devons élever dans la prière, nous devons évoquer l'Éternel comme étant à côté de Mapona Losambo. Troisième partie, nous parler sur, nous parler sur, est-ce que c'est vraiment important pour Nabiso Toyo Kakabandoto, Ndoto ezali nini, Tokolingato Limbolango Toyeba, Eloko Nini Bomba Minakati, Yabandoto. Et la quatrième partie, tu peux parler sur, Otoboni, ba mi pepe nyonso o ezali koleka nzambe azali kosala nini pona peuple na ye ete pourquoi ete première vague bato bakufaki ebele mais na deuxième vague tozomona mupepango ye me bato bakufite ndenge ya liboso tokoluka to expliquer yango ete pona kokota na message na biso tokolingaki to tonda nzambe pe tokoti na message na biso. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, oh laisse entre Jésus dans ton cœur. Oh, si tu veux le bonheur, oh le vrai bonheur, oh laisse entre Jésus dans ton cœur. Tes péchés il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, oh le vrai bonheur, oh laisse entre Jésus dans ton cœur. Si tu veux le vrai bonheur, laisse Jésus entrer dans ton cœur. Père Saint, Père Tout-Puissant, Créateur, le Sélateur, Papa Toton Dieu Peto Commission Nathan aussi Kozabiso et Banderkino Suka, to baby signo so eza volonté na otetika otokoloba Seigneur et utepepai na yo. Papa to pesi bandeko nyonso ba oka message oyo basana ba difficulté Seigneur tika o visiter bango parce que aux nzambe ya solution pesa bango solution na ba oyo bazali na ba situation oyo bazali na ba problème na yesike yo nzambe yo o bandora kabana no tutika kabana na yote. Papa to tondio peto commission na nyonso to sengi na kombo se moko ezali ya Yesu Christ sa mbikisa biso peto siri koloba amen. Bien shalom shalom peuple de Dieu. Ndenge na siri koloba ezali message moko oyo ete nzambe azali ko averti biso surtout biso batofandi na diaspora. Tant naza koloba diaspora na biso tofandi na mboka ya bamindele pe o tofandi partout dans le monde. Et toyebi situation oyo ezo passé actuelle nelo toyebi la fois passé na lobaki sur o tobengi to parlaki sur la crise économique au tobengi crise alimentaire au tobengi famine et zone ngoya na kati ya monde et toyebi ba problème on a ezali kosilate mais sur total dans Jean chapitre 8 verset 33 ba lobeke vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira okoyeba vérité okoyeba solo et ko rendre biso libre. Alors soki toke na au tobengi na Jérémie chapitre 33 na verset 3 ba lobeke invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alors, tomoni nzambe albina biso que to évoqué et à quoi répondre biso pe à quoi annoncer biso ba grandes choses. Biloko moko oyo e bombama oyo to yebite. Alors, akola kisabiso nini akomoni sabiso ndeni na façon na comment était akola kisabiso. Yango ndeko nanga ete lelo biso mtofana na mboka ya mindele awa ya poto toyeba sur un certain oyo lobakake ozali fwankum poto yoko okotikala awa okufanda awa okosukela awa ete na bamisusu baza koloba lelo ete ngana sina zwa mukanda na mukando bakoko zongisa ngate toyeba sur un certain vie awa oyebi ngote fitiri awa oyebi ngote. Alors soki oza kotambola na nzoto metoyeba ke lit na biso ezali charlante mezali
spirituel oyebi fitir ya awa to yebi fitir ya Afrique te yom tokoma ko critiquer mboka na place outa kune ko bongate parce que awa ezali malamu bazo kipe biso bien makambo tout bien baza bien organisé. Oui, ozoro beza vérité baza bien organisé, mais yebi comment relation na bango ezali avec Dieu. Il faut mituna, il faut moyeba komi sosola yeba sûr et certain ozoko kola lobby okotika mboka oyo okotika mokili oyo bana na yo bakokende wapi. Alors toyebi ke to souhaitaka awa ebeba te mais to souhaitaka awa ezala bien pa epe to ute ezala malamu parce que lelo soki bisika na biso ndako na biso o to ute ezali kitoko ekozala malamu bana pe bazokende kuna pe bango pe bazako ya awa tozokende ezali malamu. Mais soki ba place to ute ezali na bosoto ezali organisé te biso pe tokozala na valeur te. Et c'est pour cela ndeko na ngai o to bengi diaspora boyo kanga na bokebi nyonso botia matoi to tia matoi to yoka bien. Parce que to fandi awa, toza ko réjouir, tozo fanda, mais tozo mona oe bandi koya, tozo nga légèreté. Balobi bien que un esprit distrait ezali battu. Alors toye ba sûr et certain dire na premier message na pesaki, o tozo ba que peuple klené azala ki distrait, mais a surtout qui. Et to moni ba image wana tout. Ezali na signification ezali message oyo bazotali sabiso mais soki koyebi ko sosola te et kozano passe pour na ko comprendre ngo toyebi situation actuelle oyo zo passer awa oyo to moni lelo tala lelo Suède oyo to bengi Suède surtout bat bafandi na Suède bat bafandi na Finlande oyo lelo balinga engagé bakota na OTAN boyebi déjà histoire wana bakota na OTAN malgré balingi bakota ba engagé ba adhérer na kati ya OTAN ba signer ba papier tant bazwaka indépendance ba koki kokota na OTAN te OTAN pe ayebi bien que ndenge zali wana bazala limite ba signer pe ba papier. Alors to moni ete eloko bazo sala mindele bazo sala ekomi comme folie. Mais aujourd'hui to moni même peuple européen azo comprendre absolument rien. Ezana ba mindelo bazo comprendre mais mingi baza ko s'en fouter bazo mona ke bon eza ba faire na mangeza politique tout ça ko kiper ngote or eza ko kiper bango parce que soki lelo ete mobulu ekoti na kati ya continent oyo to moni na kati ya Ukraine banane baza ba victime mingi ce sont les civils. Peuple mutazali victime. Alors tant que ceux qui ba tellement qui ba koka ko empêcher eloko ane salema elolenge meko ndenge tozali komona o ezali koleka awa. Alors toyebi ete Finlande et puis na Suède baza ko lingaga bakota risa telemeli yango alobi ke no bakoko kota te soki bakoti bango bakotiliser oyo moyens sont nécessaires même nucléaire ete poke ba détruire bamboka wana. Alors ndeko nanga makambu nyonso zonga légèreté tozwango sérieux tozwa sérieux soki tolingi lelo to fanda awa il faut toluka ete to telema na losambo parce que toyebi bien que makambo ezoleka na mboka oyo eza kokende makambo oyo ke baza ko tourner face si ba tourner face na bango devant Nzambe ba pesi Nzambe mo Congo. Alors toyebi awa to na bamboko to ya mission to ya pamba te to ya mission Nzambe azotalisa biso lelo makambo ebele ndenge oya kaka te o vivre o sala ba futilité non oya pe na mission malgré musuba na bango ba pigeon voyage yeso ki atambula sala touriste mais to ya na mission awa toyebi mboka oyo eza mboka na biso na molimo eza mboka na biso parce que eza mbongo ya papa parce que c'est Dieu qui est le créateur. Mboka Afrique eza pe pona mindele eza pe pona biso ba noir na oto bengi na molimo mais na nous autres ezali pona bango parce que eza to respecter ba frontière ndenge asele la biso mais na kati ya molimo tozali bana na ye partout ko chama makolo epesa melio mais sûr et certain ce que to fanda to demera to zana kimia ete to kota lo sambo de façon eko permettre pour na batu oyo baza ko sa makambo mingi bazo comprendre te. Alors to moni guerre wana tolobi eza na signification o ezolo ba makambo ebere to moni lelo ete même dani Russie Ukraine bazala ki distrait bazo comprendre te bitumbala bazo bunda ezali père et na fils. Alors papa la mwana tango mwana na yo otikaye otobengi liberté comme libertinage mwana na koti na ba milie ya mabe akoti na bato ya mabe le temps oningo corriger mwana wana ubandi koloba na mwana tindiki yo to mwana beto mbata to mwana ete attaquer yo. Alors place ko sutu kolobi ke mwana yo seke a baby akoti na milie ya mabe tango oningo corriger yango mona kake et comme un grand problème. Et le même aussi les Russes baza ko corriger azaki distrait na makambo ebele. Deux ans qu'on a même une signification.
ya Otobengi mystère caché ya grand bateau wana oyo noyé na kati ya mai eza na signification oyo ezolakisa symbole ya mboka na bango parce que eza bateau ya symbole ya Russie donc baza kolakisa bango ete soki bosali erreur Russie ezokochola na mai donc mboka ekofondre ndenge pe représenter Russie représenter aussi continent ya Europe donc de temps en temps Europe ezokende na kokufa sans même baza ko comprendre te alors ngana yo futo telema na mabondeli pe na babindelo bazo comprendre tokota la mabondeli poto faire comprendre bango le Saint-Esprit toucher bango baye ba likambu nini bazali ko sala bayebi ke toza koluka to bunda na mutu oyo azana ba arme nucléaire koleka mokili mobimba alors ba arme on eza ba arme moko ezali trop danger o lelo soki éclaté awa papa toko fanda otena biso na bango tokozonga alors boza komuna basini mingi topesaki même ndenge koma ba traiter ba immigré na kata ya kata mboka na pe na kata ba frontière et jusqu'à présent tozomona ndenge bazokipe ba batuana place ba uti kuna tozola bona déjà injustice tozomona makambu ebele tokoyoka lisusu na Otobengi na Angleterre boye ba bien que le ministre bazui compromis ba sali ba dule Otobengi na nini na Rwanda et que ba réfugié tout ba koya ou ba uta parti para na mboka na bango ce qui ngunda ba moni clair te ba rotinda bango na nini na Rwanda est-ce que peda ezalaka malgré ba tunik ba lobby mais eza aussi na signification eza na trois volets premier volet balingi ba casser Otobengi asile que batu ba mukura ko kene sute so ke ba otindo kuna na Afrique le deuxième volet na kosenga na gouvernement Otobengi ya République démocratique Congo et biso aussi les Africains to veiller na biloko wana peut-être ba rotinda batu wana pour pas que de ko entraîner bango baza ba terroriste un jour ba ko combattre biso to et ko koma terrain moko ya ko entraîner batu ya mabe batinda bango na ba place ba zone oyo bango baza ko bentere na bango alors vraiment surtout na côté ya ba est kuna il faut que za la boke binyonso parce que Rwanda eza muke alors kotinda batu wana pourquoi et na troisième volet ezali kolakisa parce que eza message mobimba na troisième volet ezali kolakisa bandi kopesa autorité na bango alors Afrique kokoma terre d'asile oyo tozoka ba message zoka ka Afrique komata parce que nzambe mutakikisaka nzamba mataka nzamba apesi bango tout apesi bango lelo bazala o bazali mais bakomi arrogant orgueilleux alors ba balusi mokongo pa ya nzambe alors ba iza ba sino baza kolakisa ba pesi pouvoir na bango ete Congo ete Afrique e kokoma terre d'asile na bango na biso na bangundo bazo ba ke tokozala kuna parce que boyo kabiloko balobaka réserve mondiale et Otobengi Afrique ezali berceau à l'humanité papa biloko wana eza hasard te eza makambo ese koma eza makambo elubama na ba grand prophète na ba grand bassin na nzambe pe na ba na nzambe bere nzamba zo continuer kotalisa biso yango ndeko nanga ete ndenge na yikolobake Otobengi averti ezali ko averti quelqu'un dans quelque chose attirer son intention ezali synonyme Otobengi ko prévenir pour informer ou annoncer. Informer, ça veut dire que d'action, Otobengaka, informer, de mettre au courant des événements ou être informé. Alors, tout le monde est ndenge Osée chapitre 4 verset 6 mon peuple est détruit par la manque quoi? Il y a connaissance. Yango est senge na biso ndeko nanga tokota lo sambo to telema na prière. Pourquoi tozo résister prière? Prière eza eloko eza la to benga maloba to bimisaka. La parole c'est Dieu, la parole c'est Jésus, la puissance de la parole. Mbatu ya mabe, o basaka mabe bato abokritisme po ba bebisayo baloba ka maloba. Maloba neza na puissance et c'est pour cela ndenge tolobi ete tokota lo sambo to évoquer l'éternel de tout temps qui na Jérémie. Évoquer, ça veut dire que réclamer son secours, to réclamer secours dans Zambé par des prières avec des supplications. Et zali synonyme ya ko ça la appelle pas en Zambé. Ça l'appelle pas en Zambé. Tant que ça la prière, nden Zambé atali sakabiso. Yango ete ce qui to koti na parti na biso otolobaki ya bandoto pe oyo tozo to la ba bien fait Zamba zo sala kati na biso pe pourquoi batu bakufi mingi na première vague et la deuxième vague toujours mona balbazo kufate et loko nini nzambe asali tolukato découvrir yango ndeko nanga ete to sakana kana ndoto te et surtout biso mto fa na Centrafrique tolingi ko sakana bandoto
tout le monde a ngangwe le mongo neti ya kosakana mais bato ba West Africain basakana na ndoto te mais mabe na bango bakena ba ya banganga et pas ba marabout or so tozongi na kata Bible mazise moko to Pharaon ko kai ko limbola ndoto mais ce n'est que o to bengi Joseph azaki ne loko nzambe ye mutalimbola ka ndoto na biso ba président mingi ba yebi ke élection ba ki par bandoto te ba sabotaka po ba koti na ba maison ya mabe or ba yebi te ezalaka avertissement eza déjà message mobima mais ba roi na kala ba neko la balandela kango jusqu'à présent pour na nini royaume ezali eloko moko tikali ya génération à génération pour na famille na bango alors yango ndeko na nga soki lelo oyo nga nazali na yebi bitumba na ngai ezali na ndoto ezali na kufa ezali pe na bomoi ndoto ya nzambe ndoto ya diable ndoto o muso eza makanisi na yo moko place ba ndoto eutaka alors yango ndeko na nga ete ndoto ebombi makambo ebele na kati nga lelo oyo nga na yebi nazali na lota ndoto na kati ya ndoto wana nazomona un grand serpent alinga séduire ngai première fois deuxième jour le même ndoto le même sympa munene alinga séduire ngai azo ya neta séduire ngai soka nga koma pembe na nga ndoto katani troisième jour le même serpent ayaki su na ndenge ete ya ko séduire te mais ko betanga venin na mutu oyebi nyama na nzela soko zotambola mbwa soko moni mbwa soka ngata keyo oyeba ke mbwa ngata keyo to mbwa azoya pa na yo azolakisa yo gentillesse oyeba ke o ngata ke ngate et c'est ça tant na loti yango emitungisa ke ngai après 3 jours bande konanga basi ya mabala ba pede ba mindele ba komi kolandanga lokola o to bengaka manga ya kotela banzinzi bazolanda Badba comme tout na simbi kisioni naza useka nazo prier mais na ekomona ke non makamsu ko zongo légèreté na koti lo sambo na évoquer na tout na nzambe loko nini tango na évoquer nde nzambe abandi kolomaka Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre alobaka na prophétie na songe na vision parole à connaissance parole à sagesse alobaka na ba acte alobaka na ba signe alobaka na voix nde tango na ko limbola Saint-Esprit l'esprit, la vérité, esprit, sur les choses à venir. Et bandi, le Saint-Esprit parle. Et bandi, siko, kolobalangai, zonga simana bomwana o monani. Basini ni no mona. Yamon la bi, Dieu parle, na ba forme beri. Elembo ni no mona, na mona debi lembo. Mais elembo na mona, nyoka moko, ya 50 cm. Abima na se ambetu. Nengana bonisa ba mbetu, bona mona ya zobima. Na se na kwe mi, na dilusumo ka zobima. Azana demitu azana mukilate na bimina na zwanzete na boma na bisi papa nyoka papa lobia ya talabia eko bomate azwa kote nza bito bwaka ina dal to zone se place uta na comprendre ki façon ngote cette sobi oyebi nyoka onomona aza mitumi bale oyebi pourquoi mitumi bale na bi mitumi bale zali lokola batumi bale bakanga bi oui donc eza mutu oyo yo fo bunda naye azali être humain na boyi mais na buto aza un grand serpent destiné na obotama okubundana mutu wana okubundana royaume wana nde message wana kenda na tuta kake et puis rappeler nga bien elobi moni baswana tout oyo tout bayaki pembeni wana o banda ko lukayo po bosanga na nzoto ndenge na kati ya ndoto na yo talango bien soko bimeka na mutu moko wana bosangisi nzoto directement osangani nzoto na serpent wana nde vene ona bete na mutu liwa kokufa nango wana yango moni basala nzambe mingi ba koti na ba domaine mabe batu mingi bazo kufa na nzela na basi mibali ba vi mingi ezobe bakati kokufa yaka te liwa bakekunda yo kokufa muso esape na vino esili ti kokufa komika ndengo wana musupe maladi nde place na yeba sikoyo oyo ngana zali ono même aussi ndenge nzamba zotalisa ngai tango naza kolota ndoto na kati na ndoto na komi place moko batu bazo bimana esika place moko ezaneti mwa ndako moko munene me bazo bimana lokola bakomi na baner nde bazo tsa bango batonga na longo na bien esika malamu te na pusani moke na tere moko munene na kuta batu bele batene ba otala likolo ibali basi ba otala likolo kwa badu mo ba dominer baza mvute na mona singa mo uti likolo etaché na nini na mapata ekita na se tuti terre na simbi singa ngweza kwa bakoro bakanga babato na meki ko benda ngweza makasi na benda ngo pour la deuxième fois eza makasi
na lingi skola bisa makasi na benda ngo pour la troisième fois le Saint-Esprit na kata vision ebisinga ke tala singa ozo ko benda etaché na nini papa tout en tout place singa ne etaché ezali mwindi obscurité molili na molili siko na kati wana sel neti tourbillon moko mo lumière moko moke singa etaché wana tangu doza bendi yango nazoko ninga benda ngo boye ndenge titango na tika kisinga ngo sikoyo tango na moni ndenge wana esprit lobi na tiki singa singa ne zonga lokole élastique mais elaki singa normal et comprenez élastique pas ezongi tango ezongi prince ténèbre moka bimasa ki mwasi alato ko ba paonje o bo na ba paonje na alata su a ganga crime ko ezalaki impossible a crier tango talinga boye fallait pas na simba singana donc a bandi ko sala bécatation azo tout na zo sala bécatation ngape na bando tourner bando sala prière le temps la tourner ti na talier patalinga a boaki ba rayon ba rayon ezo ya ekoma neti tout ya kwa neti filet eninge tout anga malamoko zongeli ekangi moko tango ekangi akumiko ganga ndoto anekei le Saint-Esprit rubi omone esprit wana ya mwasi wana eza esprit oyo ebitaka na kati ya RDC na fleuve ya Congo ezali esprit ya prince ténèbre o boyaka ki ya mobali ye oya zoki possession ya RDC zoki possession Afrique mobimba ye mutu alingaki ko sala et deuxième prince oza plus puissant que ye azana elembo ya G8 o azana 8 maboko pona ete akanga mokile mobimba siko esprit wana ndenge kufi aza ko telenga na sengaki aide na esprit wana yango akitisaki liboko na ye moko yango o remarqué liboko ngo eni singa ngo tango simba kezaki singa mais tango ezongi ekomi élastique or na eloko eza kati na yo ko simba singa wana te donc no simbi wana akoko résister te fois kende yango mune ezongaki yango mwaso na kriyaki alors ndenge la réalité de l'homme c'est l'esprit donc bango bazali wana tango bautaki na monde wana bakita na se yango nzambe na kati ya Genèse albaki to dominer sur banyama nyonso bandeke bambisi pona nini ayebaki bakwa ko incarner na banyama yango mona ko lata poso ya latineti crocodile mais abimili pourquoi apete neti mutu abote mi lokape mutu na ma za crocodile na mokili aza être humain siko esprit o eza na kati nezo ko anime ezo nime biloko nyoso wana alors soki akufi bakufa alko abebiso molimo etelengani toza éternel ndenge nzambe asala biso na corps âme esprit mutu abomaka esprit eza nzambe diable abomaka corps mabombaka esprit te yango motanga kufi ninga kufi nga obomi ngando moka mystique ngando na kufi place moto na zaki pa kufi ndengo mona ka ndoki moka ko loka akoma kinya obomi nya wana kufi yepe place azakuna akufi siko molimo na ye etelengani et asuna forte donc il faut que latinde pour ce comme à la fort ndenge azali yango omoni asenga ke secourir l'esprit nanda liboko ane kitaki yango moni premier vague bakufaki ebere mais marqué bakufaki ebere nombre bazali na besoin ezaki te po nzambe ti a détruisa ki makambo bien avant na kanisi tout pesa ki ba message musutu baki ndebo moni makambo wana ndenge salami to mona ba bien fait nzamba zo sala kati na biso mais biso mtozo rendre bitumba difficile na comportement na biso toza ba vrais adorateurs te ole to na présence nzambe to tambola ndenge nzamba sengeli toza toujours ko conformer na présent na monde est à présent oyo komema biso na rien oyo eza ba futilité oyo biloko ezali vanité tout est vanité eza ba biloko passager yango so ko empêcher biso tala ba bien fait nzamba so sala yango ndeko nanga était vraiment tozala na bokebi nyonso parce que to moni ndenge tolobi na message tozo pesa surtout na makambo ezole kalamboka oyo lelo tozo penser oyo tozo robake bitumbo ezole kawana marqué bazo condamner pays wana mais tout à la pays wana nande komoka lobeza ezali bitumba ya David na Goliath mais papa zonga susu tanga Bible bien na kati wana sikona naza Goliath na nazali David parke babi ke pays wana oyo ezo bunda eza muke ke pays wana yango obenga ngonde wana papa to comparer biloko wana te to la message ni ezolo bana kati David azalaki na force ya nzambe nzamba azalaki côté na ye Goliath azalaki côté ya diable parce que azali arrogant aza orgueilleux ndenge diable azali mais tout la siko bato basimbi pays wana baza banani bato bazo soutenir pays wana baza banani ba orgueilleux ba arrogant bato bazo ba bato pe mais bazo détruire son assez
ndeko nanga ozomona bato tozomona na bozomona bazosa neti bango baza parfait baba baza mabe baza ba hypocrite baza ndinga mutu oyo azolakso face na ye ke nazala nga pena ndinga kote mais mutu azosala neti azosekisa yo donga opeso ba gentil mais na sazolia aza mutu mabe ndenge bango bazosala bazomema biso na libulu ya moto bazomema biso na Sodome na Gomorrhe bamakambo ezolekana awa bamakambo ya mabe fitira bana biso eza menacé ceux que tosala erreur te fitira eza kobeba détruire la jeunesse batie bamakaba bazokota makambo ya mabe kolongola bazemi kopesa droit ya mibali na bal basi na basi kopesa ba droit mususu oyo permettre que mutu akobala nyama wana ebloko wana déjà agenda na bango ekokoma pe ba mutu na nyama bakei usala mariage pe na fête na nini na kati ya église mwana muke oyo demengi akoko bala pe alubi na bala pe papa na ngai mwana muke na âge pe amuka ko nga bimba pe na mukolo papa tala ndemba memi biso na abomination eza plus que auto bino bono kanisa ke auto lobake o communisme o eza plus que communisme yo wi ke Poutine asa bima na makama communisme bazana bilo no prepare mais esa bima parti communiste ezala pe na katarisi ba eko comprendre pourquoi Russie bakoyaka pourquoi ba Chine bakoyaka pour na ba cause ba négliger la parole mais bango siko total ba 4 coins ya mboka okene ba église l'église mais pourquoi ma bezali or bazabato kutu bazako boma penda tala mikolo ba drapeau moko bimi na mboka na biso bazo tangwa bazo ko encourager mutu azui décision na kendo changer na ngai nzoto na ngai ya bo mwasi to ya mobali akepe na balongoli loko na ye batie comme c'est mwasi na lobaki dali kamango batie ba drapeau bazo ko encourager bato OK basala opération na ebite ne bakamo ba osala ngana so ndimango te mais eza makambo ya série mwasi pa ka changer ezali ba papa esi ba koti na monde moko ya mabe ba makambo ya mabe do fitir ya bana biso même bana biso za menacé ce qui to télémité mais bien nyo so neza ba plan ya diable to ko renverser ngo oyo tout penser oyo mabe oyo za captivité tout même à l'obéissance de Christ tout ça la capable parce que c'est lui qui est en nous impliquant que dans le monde mais pourquoi tout ça la ngote tout ça ba arme plus que nucléaire spirituel mais pourquoi tout ça quoi agir professeur nzambe to ko changer te mais diable to ko changer ba comme to bongo liango soko lingo fanda ko penga kate fwa kumputu mais to tele mato sacrifier tala biloko bazo sala un grand homme o to bengi ya église universelle aso ko encourageant o balobi ke ba kambu nyoso ya mabe o yo nyoso ba œuvre nyoso ya ténèbres mais futo kondanango mais ya za ko encourageant izola kisa bato baza bato mabe bo mona te ke to fandi atozo lia wi ba pesi so ba mikanda makambu tu to fandi papa mais makambu to sala futo kondanango toko nako encourager le mal te ndenge baza encourager o eza na kati mboka wana tozozo nga siko ozo ke David na Goliath banani baza côté wana ba grand bazo pesa ba nduki bazo renforcer ba mesiko boyoka tango bozolo ba ke mona ke arisi mono guerre ke mulai boy azobundana mwana azobundana mwana ozo ba kokobo mai ndenge zali eza bitumba o ya mboka wana ezali o to benga ke ezali international ezali national eza des peuples o bazobunda bocha ona mutu eza des peuples ba obunda mais Russie azo conseil ba nyoso baza bato moko et puis azali mutu o patient tout à la côté o yo Russie tout à la côté wana bon mona côté wana ba grand mutu baza simanaye eza na deux pays oyo eza na monde Ukraine yango eko détruire Russie soki Russie a télémité ba singa bato wana zo l'accélérer ba bilemo ya mabe et puis na Thaïlande papa eza na bato musenga sa les îles il faut que na ba maison mikolo ya bato ba misu mibale ba koyebise kene na kikone na place boyebo tonga izini wana ville bato ngwa na place ino sote eza na place balia bayaka ko chaka ndenge pesa na makambo yango omoni soko totali bobi Goliath bozo benga ke peyo na mekeza David te bato ya mabe lisanga ya mabe baza kuna na kati bazo ka ba detu peyo bokotala siko tala eza lokola mutu ozo beta mutu peno chena sezo bete makofi azoki soki bakila na munoko ezo bima
mais azoganga na beti yo na gagné bon retirer na pays bon gagner mais entre temps zolo basusu au secours azo senga bo pesa biso ba armée bo pesa biso ba tout to combattre l'air moral lobio tozo comprendre biso tozo bunda biso mo to défendre biso moko papa botala nando déjà bitumara ko begango da devina Goliath te isa biloko spirituel faut comprendre le message botala donc baza ko ke na suicide idéologie ya néo-nazi Hitler semina kufa kiboka anga vivant botala pe batu na libulu ya Mariupol na Mariupol bazolo ba ville wana na kata izini wana na serre sous-sol bozala ba civil pourquoi bolo ba soldat te ke nyo biso to ba soldat to ndima po kufa na ekolo botika ba civil babima biso to kotika la pourquoi bokangi ba civil bozo utiliser bouclier humain ndenge bozu ba arme boche na kata ba nini na ba immeuble ba civil na ba place publique bokangi ba jeune fu babunda ba expérience te oyebi déjà soko baloli makambu tala makambu zuri ka batwana baza côté à diable bon soko fanda penda ça la analyse examiner message on comprendre des attitudes et ndeko oyo bandeko nyoso to fa na France ou bofa na kata France to prier pour na élection où ils ont passé eza élection ko passé ndenge passé na États-Unis to yebi ete soki lelo o to bengi mwasi wana azui makambu me ko za la bouleverser même na océan à Europe yango mo ba komi contre ye makambu aza ko luba mingi ba koninga te a passer ba koninga o ya liboso parce que baza ensemble mais malgré peu baza ba divergence belé pe na kati wana mais il faut continuer mission na mais mission déjà eza ko beba parce que si ba échouer yango ete zo linge bimero ko mona kati mais soki mwasi wana zui et ko ça la bouleversement danger ko et a ko bouleverser makambo belé malgré bozo mona aza contre étranger banini oui mais linga kuto za na kimia ke double kuta place ko keneta musupe utaliwa mais to prier pour nango mais ekoleka ndenge elekaki kuna ekozala mwa na loko moko ba faciliter mutu oyo bango balingi et lolenge moko naza ko senga na peuple congolais vraiment eza ridicule ya koloba ke mutu a dirija ki boko mo lela e azonga oyo bo fingi o bolobi tout ça mais eza passe nzambe soka zotala bakambo azo kabiso bakambo to solo babo tozo comprendre te mais bientôt mutu wana oyo bozo bazonga soki asali repentance sincérité tozali awa kala mingi te akozala humilié ya kosakana te se moque pas de Dieu basakana na nzambe te oyo to azosala oyo asala boyeba pourquoi bazokanga ete pourquoi ete bazotinde te yona ba prison baloba ne pourquoi bazokondane te ke makambo asala bakondane ndenge bazoninga bakondane oyo to bengi mokonzi ya mboka oyo ya munene pourquoi parce que bazana bintérêt mboka na etekama na makambo ebele ba compagnie mingi ekenda babele misusu ekenda biloko na fezonga vouloir basala makambo eza égalité idéale et sûr et certain il faut changer ce qu'a changé te calamité te bokomona vraiment message na ngi pona ko pesa peuple de Dieu tika tokota lo sambo nzambe azana bino nakanisi to kombala sima que le Seigneur vous bénisse par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre sauveur et rédempteur, IHP Media, la chaîne qui vous édifie.